Bonjour chers frères et sœurs, membres de la diaspora congolaise et congolais. Moi c'est votre humble serviteur, Monsieur Joseph Yani Bokumo. Je suis membre du courant de pensée La Troisième Voie, aujourd'hui dirigé par Monsieur Nkomo Nchei Basanga, communément appelé Mfumu Ntoto. Le but de ma vidéo aujourd'hui, c'est pour que ensemble nous puissions réfléchir autour d'un thème ou autour d'un sujet qui me tient vraiment à cœur. Mais je préférerais aborder la réflexion d'aujourd'hui en lingala, et ce, non parce que j'aimerais que vous me compreniez mieux, mais parce que le lingala fait partie de ma langue, parce que le lingala fait partie de notre culture, et le lingala reste notre identité. Mbote na bino lisusu bandeko bondimi ko yamba ngai pe ko tala video oyo lelo na sepeli ko solana bino na o etali bomoto ya Congo. Mama ya likambo na biso lelo ezali bomoto ya Congo. Pona nini tolobi bomoto ya Congo? Tokoyeba na koyanola na motuna wana na tango eko landa. Bongo sutem ya lelo ezali bongo toyeba esika pe mosala ya diaspora congolaise. Esika pe mosala oyo diaspora congolaise azali na yango na kati ya bomoto ya Congo. Tokoki kobeta lisolo na biso te soki to définir te eloko nini tobengi bomoto. Tant tozali koba bomoto tozali komona nini. Ya liboso bomoto esengeli tomona yango lokola moto. Moto oyo azali na biteni misato. Oyo ezali bongo moto, libumu, pe makolo. Pour ezali sur le plan physique. Ya moto nde otali moto boye omoni que moto oyo azali na moto libumu pe makolo. Moto soki azali kotambola zangi moto tokobenga ye elima. Bon moto lisusu tokoki kozwa yango na sens mosusu. Parce que balobi moto azali ensemble, il y a esprit, il y a corps, puis il y a milieu. Bon, pourquoi tolobi bon moto ya Congo? Est-ce que Congo est comme une moto? Est-ce que Congo est comme une moto? Par rapport à la réflexion à biso ya lelo, ezali simplement image. Oyo tozali kozwa. Pona toyeba nani asengeli kosala nini. Et na image wana ya Congo, tolobi ke ndio bomoto ya Congo peze na biteni misato. Eteni ya liboso ezali esprit ya Congo. Na esprit ya Congo tozali komona nini? Tozali komona ba valeur congolaise. Mboka na mboka ezalaka na ba valeur na yango. Biso pe ba congolais tozali na ba valeur na biso. Ça fait partie na kati ya esprit congolais. Tozali komona ba croyance na biso ba congolais. Ezana bato mosusu bandimaka Jésus comme yende nzambe. Ezana bato mosusu bazali kondima Mahomet. Ezali na bato mosusu bazali kondima Simon Kimbangu. Ezali na bato mosusu bazali kondima bakoko na biso pe bongo na bongo. Ba croyance na biso ensemble, ba croyance na biso, ça fait partie ya esprit congolais. Tozali lisusu na ba principe. Mboka na mboka ezali na ba principe na yango. Tozali na ba loi, to mibeko ya mboka na biso, to pe mama ya mibeko ya mboka na biso to bengi constitution. Culture na biso, ça fait partie na esprit congolais. Pambate ceux qui bomoni congolais et là telikaka ya congolais moto akoki kolobaka que non wana azali congolais parce que ça fait partie na ba bomesano na biso ndenge tovandaka na kati ya société. Eteni ya mibale bomoto ya Congo ezali na yango ezali nzoto. Nzoto ya Congo ezali nini? Nzoto ya Congo ezali ensemble ya ba ethnie
oyo ezali na kati ya mboka na biso nde tobengi bango bongo population. Population congolaise tozali njike. Okomona kokuta bateke, okuti bangala, okuti bakongo, bapende, baluba, bayanzi, bangbaka, bongo na bongo. Bandeko wana nyoso tu, liboke wana nyoso tu, to mabota wana nyoso tu, yango nde ezali ko faire partie autre biso tozali komulobake bomoto ya Congo. Na o etali corps na yango ezali bongo population o basali cohabiter na kati ya Congo. Pe tolobi lisusu na troisième partie tolobi que environnement ya Congo ezali nini, ezali bongo richesse pe nyoso tu oyo Congo azali na yango tozali komona esika, tozali komona mai, tozali komona lotiliki to pe courant, tozali komona nzete, zamba, mbisi, nyama, bilanga, tozali komona diamant, or, cuivre, cobalt, bongo na bongo. Wana nezali environnement ya Congo. Pe kaka lokola tozui image wana ya moto, Congo pe ezali na biteni misato lisusu. Ezali na moto, ezali na katikati, pe ezali na makolo. Tokoyeba ko yanola na motuna wana, tokoyeba na ko développer yango na tango ezali ko landa. Esengeli na biso toyeba lisusu to nazali kaka ko rappeler que mboka na biso Congo ezali mboka etonda bomengo, mboka oyo bapaye bazali kolula, mboka oyo biso bana poto ovandi boyo lobi non, ifo nazonga kaka kin ya bana ya kin bakosaka te. Elengi ya Kinshasa ezali bongo mboka ya Congo, capitale. Kasi mboka yango esengeli toyeba yango. Esengeli toyeba bonene na yango. Awa nayebi ke biso so toyebi bonene na yango, mais tikanga na rappeler parce que yango nde kosala pona koyeba moto na moto mosala na ezali nini. Toyebi biso ni surtout ke mboka na biso ezali 4e pays le plus peuplé d'Afrique. Na cadre ya francophonie, to na cadre ba pays oyo balobaka li français, tozali bongo pays le plus peuplé. Na kati Afrique, tozali 2e pays le plus vaste. Na sima Algérie. Botali gauche droite, okei bina luka pays nini ya monene ezali na kati Afrique, biso tozali na 2e rang. Mboka na biso ezali mboka oyo ezali na ba voisins mingi koleka. Tozali na 9 voisins. Tozali na République Centrafrique. Tozali na Angola. Tozali na Rwanda, Burundi, Uganda, Tanzanie, Congo en face. Tozali na Soudan. Pe tozali bongo na Zambie. Wana ezali 9 pays oyo bazali tout autour na biso ya Congo. Ndenge na lobaki biso tozali atako tozali population ebele, tozali ba ethnie ebele, kasi ba ethnie wana nyo surtout tozali bobele na liboke mine to mangala mine, Swahili, Chiluba, Kikongo pe Lingala. Wana ezalaki bongo mboka na biso Congo, bomoto ya Congo. Sikoyo esika pe mosala ya diaspora. Bandeko na ngai na kolinga mingi to kima mbangu na histoire. Pambate histoire yango nde esalaka ke lelo ezala. Pe lelo ndenge tozali kosola na bino, ndenge bozali kolanda ngai ekosala ke lobi na biso ezala malamu.
bongo histoire politique ya mboka na biso ezali kolobela biso nini mingi na kokena histoire o etali la diaspora congolaise esika pe mosala ya diaspora bandeko balandi naza sûr bokozala d'accord na ngai que moto oyo a dirigé Congo mingi koleka na mboka na biso mikolo ebele na mboka na biso ezali mwana ya diaspora. Tango mosu bokotuna ngai mais monsieur Bokumo makloba nini wana zali koloba makambo ni yango makambo sa koloba on inventé le yango wapi ndeko tozong Samuel na biso si mama moke toyebi ke na ba président nyo surtout oyo baleki na mboka na biso président o asali bambule ebele ezali Joseph Désiré Mobutu. Bongo tunanga Joseph Désiré Mobutu autaki wapi? Si azalaki mwana poto te akomaki mwana poto à un moment donné. Patrice Emery Lumumba découvra wapi? Ezali histoire na biso tokoki kobosana yango te. Bomoni bino moko valeur déjà au diaspora za na yango. Mwana mboka ya liboso a dirija Congo na tango molai na mboka na biso ezali bongo Joseph Mobutu ye azali mwana ya poto. Bakutana Lumumba na poto babeta masolo kati participa na table ronde Lumumba benga epembei na ye bakitakin mwana mai asala masolo na ndenga sala olelo toyebi esika nini emema biso. Mobutu a dirigé biso pendant 32 ans. Dictature. Mais à un moment donné, na katikati ya bokonzi na ye sengelaki mwana mai moko atelema. Aloba te mais yango yo ozomema biso wapi? Nde tomoni Butamutu Tshisekedi, président UDPS. Atelema alobi non. Senge quand même tous en la démocratie. Et Tshisekedi abunda bandeko mususu bazalaki na ye. Baye ko bimisa, baye ko pousser Mobutu, pardon, baye ko pousser Mobutu aya ko instaurer au babenga ki conférence nationale souveraine. Et que biso surtout que la conférence nationale souveraine importance to esika nini diaspora congolaise azalaki na yango pe musani diaspora congolaise asalaki et bato misusu ya maele bazali koloba même que soki conception soki conception ya conférence nationale souveraine simba kezali pour na participation ya bana poto to ya ba diaspora. Nakaka nakati ya histoire na biso tomoni atako Etienne Tshisekedi abundaki kasi akomaki na kozwa pouvoir te. Muse Laurent Désiré Kabila aye na mindoki abengani Mobutu. Muse tango aye na ba diaspora na epe. Ba diaspora mususu ya solo, ba diaspora mususu ya ko fabriquer. Ba Rwandais bazaki fabriquer parce que bande ko baki bazaba congolais. Mais ça qui peut là-bas na poto mususu bazaki on nakati. Je me souviens encore na lisolo moko na yoka baloba que ministre moko a utaka États-Unis azalaka a no sala na restaurant mais akoma ki ministre. On les a parenthèses mususu na kolobela peut-être mbala ya sima mais déjà tout allez komona que Laurent Désiré Kabila a memaki bana poto to bana mboko bavandi ya mboka bapaya pona kokende ko diriger Congo esika pe mosala ya diaspora. Wana ezali ba grande histoire ya mboka na biso sengeli pa to bosana yango sengeli to rappeler yango
pour na toyeba importance na biso tozali nango na kati ya mboka. Événement mosusu ezalaki accord ya Lusaka. Kabila ye aza ko diriger bana mai mosusu bamoni ke non akoki kodiriger moko te, Simbi Mindoki, Jean-Pierre Bemba Kotoyo, kuna RCD KML et bongo na bongo baningisi mo moke babani na accord ya Lusaka. Masolo esilaki te, Kabila ye kokufa, bakontinue masolo ya Sun City. Kuna tomoni par ya diaspora te. Ndambo bana mayo bazalaki utaki bamboka o tovandi bakendai kuna bazalaki mingi nde na sima ya ba leader oyo bazalaki représenter kuna. Côté Jean-Pierre Bemba, côté ya pouvoir na RCD KML, bongo na bongo. Kasi tomona kite mouvement oyo ya bana ya diaspora oyo ezwa qui part. Déjà, c'était déjà une erreur. D'après nga, wana ezaki déjà erreur. La diaspora congolaise a manqué ce rendez-vous. Conséquence na mozaini. Tant bazongi, babimisi ce gouvernement monstre. Il y a 1+4. Tant bazongi, qu'est-ce qui s'est passé? Basali balouate. Balobi non, la nationalité congolaise est une et exclusive. Bango mono bato liboso bato sangote. Kaka pour que ba péché diaspora aya le sous-souté, c'est fini. Aux autres de la nationalité, mususu, aux sous congolais. Wana mibe kolboso. Mibe komi balé balobi non diaspora ko voter. Ba pesi ba raison ba ko ekopesa. Est-ce que vous allez sûr que ceux qui diaspora congolaise a saisi cette occasion wana il y a Sun City? Est-ce que la loi c'est juste une petite question? Ou est-ce que tout le monde a réfléchir? Et si kana biso pe mosani biso tozali na yango banamboka 2011, wana penzande balobi, à part koboya bisoto voté, à part koboto la biso koboya keto sur la nationalité congolaise, bakomi sikoyo kolanda biso. Diaspora komi ennemi ya mboka na ye. Ah, mingi nazali ko féliciter action ya ba combattant. Ba combattant bo sali mosala na bino. Et mon ani. Rôle na bino bo jouer et mon ani pendi mami. Mais na okaka mawa mingi tangu na yokaka certains combattants ba ke Kinshasa tangu kozonga abandi koloba que mosala ba combattre yo kana raté na Kinshasa. Mais na mitu naka est-ce que vraiment combattant wana salaki vraiment combattant? Nga nazalaki na Kinshasa na mois d'avril, 6 mois de juin. Au commune aéroport, déjà bandi ko benga au combattant. Et koloba que action ya ba combattant a un impact. Sur le plan sociologique, sur le plan politique, pour la nini ba politicien ba komi kozo ba mesure ya makasi. Parce que mon salaire ba combattant endimami ezala awana poto ezala na Kinshasa pena ba intérieur. Merci Nabino ba combattant. Bo continuer Moussa Nabino. Rôle bozali ko jouer. Ezali malamu. Pe ndenge tokoloba moto na Moussa na ye. Esika pe Moussala ya diaspora congolaise. Bande konanga siko tozana 2012.
En 2011, diaspora congolaise, au travers des combattants, parce que bangonde batu ba yokanisa ki mongongo na bango mingi, ba pesa ki orientation à peuple. Ba soutenir qui est un candidat. Malgré ça, candidat wana ndenge biso nyoso tout oyebi élection les cas qui malamu te ye moko Joseph Kabila andimi yango que soki aza président na élection oyo ezalaki malamu te ezalaki organisé malamu te. Communauté internationale par lobby l'élection à Congo ezalaki malamu te. Bango moko au soi-disant majorité fabriquée balobi élection qui malamu te ngoyi mulunda ozali susu président sénité totali kuna bango na bango bakomi ko bunda donc ezaki nomination bango na bango bakomi ko bunda et bongo diaspora biso place na biso zali nini. Na nyoso wana tozali kosala nini tosala nini ba combattant est-ce que combat esili soki bolingi bo changer ba stratégie mais boyebisa biso te boyebisa biso ba stratégie pour mosala bosali endimami bon mobiliser masse mais to continuer tolali et si ka diaspora congolaise ezali nini na exemple otopesa ki to na image otopesa ki tolobi que Congo ezali lokola moto libumu pe makolo na masolo oto uti kobeta esika ya congolais ya diaspora congolaise ezali nini. Est-ce que biso diaspora toza moto toza libumu to toza makolo eu égard na histoire politique ya mboka na biso eu égard la situation toba intervention socio-économique au diaspora salaka toloba nini toza moto toza katikati to toza makola Congo biso na kati ya troisième voie tolobi que diaspora congolaise za moto. Après avoir réfléchi, tout le monde que diaspora congolaise a moto. Et bongo biso moko. To bino moko. Bande ko ya diaspora. Bolobi ke bosa banani. Pour ceux qui tozolobi que tozali moto, senge sko toyeba mosala ya moto na nzoto ya moto ezali nini. Est-ce que toyebi mosala na biso? Est-ce que tu as eu le rôle na biso sengeli to jouer? Tolobi que diaspora congolaise azali moto ya Congo, mais tu as dit que moto ezali na ba bitena yango pe epele. Tozali na monoko, tozali na zolo, matoi, miso. Tozali na bongo. Nyonso wana ezali kosala liboke moko. Esenge toyeba sikoyo rôle ya moko na kati na biso na kati ya diaspora awa. Nani azali miso? Nani esengeli fois jouer rôle ya matoi?
Nani mtu asengeli a jouer rôle ya monoko. Biso surtout tous na mission mon côté. Est-ce que monoko za na mission moko na miso? Est-ce que miso za na mission moko na zolo? Topezo est-ce que za mission moko na matoi? Ba combattant ba sali mosala na bango e monani. Pendi mami. Est-ce que sengeli ka to condamner bango? Est-ce que sengeli ka to tika na ba critique? To esengeli pe to tombola. Te ba combattant ba zala kaka monoko. Parce que je rôle la monoko, koloba. Ko sakola. Mais miso, il faut que ce jeu peut rôle là yote. Bon matoi. C'est quand même monter jouer rôle na été. Confusion ezalaka tant comme que monoko lingi batu nyoso tu bazalaka ka monoko. Plus on demande à tolobaka que non, abiso ba congolais toyokanaka te congolais. Non, qui vous dit que ba congolais ba yokanaka te? Ce qui moto na moto ebi esika na ye, ce qui moto na moto ebi rôle na ya ko jouer to kozalande complémentaire. To kozalande complémentaire. Mbala ya sima to na vidéo ya sima to koyeba ko développer kaka rôle ya moto na bo moto ya Congo. Lelo to ngai to yeba kaka esika pe mosala ya diaspora congolaise. To yebi déjà sika na biso tozali moto biso na kati ya troisième voie to lobi que tozali moto. Ndeko mususu kui azana avis contraire. Il y a thèse oyo, il y a troisième voie. Alors bité, ce qui te représenter Congo lokola moto diaspora za libumu. Toza makolo. Aya, ezali réflexion. Tokoyoka. Tango biso tozali erreur. Tokoyoka ye. Pe tokoyeba ko kabola makanisi. Pambate nyoso tozali kosala ezali kaka pona mboka na biso kende liboso. Tobosana te que moto ezali rattaché na libumu na tolo. Pe tolo ezali rattaché na makolo. Moto na moto a joué sikana ye. Ezalaki bongo mongongo ya ndeko na bino mwana mboka Joseph Yani Bokumo uta Canada. Nalingaki kaka tomeka ko réfléchir moke na lisolo oyo monoko ezanga libaku te soki na betaki libaku bolimbisa ngai. Bongo etonda maele te soki réflexion na ngai ezalaki tango mosusu ya kotengama to contribuer. Voilà pourquoi to sali vidéo oyo to contribuer pour que to enrichir yango lisusu tango ezali mingi te. Tango mosusu makambo koloba ezalaki ebele, mais na préféré koloba oyo na koyei koloba. Nga na sali rôle na ngai ya monoko. Miso, matoi, zolo, to sala rôle na biso pona Congo ekende liboso. Merci mingi na bino bandeko oyo bozwi libaku ya kolanda ngai, ya kolanda video oyo tina suka. Na tondi bino botondi. Oyo azali na commentaire ya kosala asala. Ozali na suggestion ya ko pesa. Olingo contacter biso obengi Joseph Yani Bokumo na 001 438 995 4221. Tozali bongo bandeko ya courant ya troisième voie oyo ekambami bongo na ndeko na biso Nkumu Njei Basanga otobengi to ayebani mingi na kombo ya mfumu toto. Botika la malamu nde tokutani na mikolo mikoya.